www.radio100.com. Écho de la RDC, une émission présentée par Yemne Mwangaza Makongo, Mama Lumière, Gisèle Elonga. Namboka nangae, mabuta yesima mazamba, batika mazango, malandi ekuti, bati namboka ye, koboma epai, zala epai, namboka Kongo ye, maladi ekuti, ebola epai, épidémie surtout na kati na République démocratique du Congo ezali pasi mingi ndeko merci mbote na bino nyonso bozwami libaku penza ya kolanda babino Mwangaza Mama Lumière Gisèle Elonga oyo penza tosalaka émission na biso en direct na www.radio100.com à partir ya mercredi toza na émission na biso le haut et le bas. Tozali mokolo ya jeudi na La Voix de Sans Voix, vendredi tozali na éducation populaire et samedi tozali na actualité politique ya toute la semaine basango penza ya makasi oyo erenyaki kasi tozalaka pe na sika otoyaka kosala ba émission na kati na YouTube tolobi Écho de la RDC awa tokoloba boye mokolo ya lelo merci na libako osili kozwa biso na sango ya makasi ya monene ekweli biso susu na kati ya mboko ya yo na nga la République démocratique du Congo na épidémie monene ya mabe oyo tolobi Ebola ezali nini? Ebola ezali maladie moko ya kozwango pamba te ezali alerte makasi ya kobenga bandeko nyonso na kati ya RDC bayeba deja Ebola ezali maladie moko ya kosakana te oyo provokaka ba fièvre moko très sévère. Donc babatiza yango na kombo ya FHV. Donc ezali te VIH. Donc oyo ezali fièvre moko hémorragique virale. Yango esakanaka te, hein? Esakanaka te et provokaka liwa penza à partir à 54 à 90%. Donc ce qui maladie wane kote koboma 54 à 90% ya bato. Parce que eza maladie moko oyo penza ezali très grave et puis ezali contagieuse, hein? Donc ezali penza maladie ebomaka. Tokotia mai na monoko te toloba te ezali maladie oyo penza ebomaka et puis baka ya guérison ezali penza mwa pasi mingi et puis soki moto abiki na maladie wana akoki lisusu kozwa maladie wana parce que epai oyo déjà ye azwelaki maladie ezali infecté bokotuna nga ndenge nini ezali infecté maladie oyo epesamaka penza donc eya nano ndenge nini maladie yango euta wapi virus wana balobi euta na nyama oyo azalaka lokola mpuku te lokola ndeke te oyo balobi chauve-souris okomona pe balobi ezali na makaku okoka pe balobi ezali na chimpanzé maladi wana bato bazwaka yango pe ndenge okopapa nyama babomi na banyama bakoki kozwa yango okoki kozwa yango na soyi tala nano soyi na mboka ya biso Congo ezali obezelo. La plupart ya bato batambolaka makongo atotamboli makongo te ndenge olati lipapa wana zelo ekokoto kaka na lokolo ndenge olati sapato zelo ekokoto ona lokolo parce que zelo mboko ya biso ezali lokola te mikina poto awa sima na sima akuto ata lokola ndenge tolobaka sima prince ndenge biso tolobaka ata prince ezali tanga mosoko mona pe na kidiba zelo pe ekoti obongo sikoyo yo zwa na mboka oyo Congo. Donc liwa eye lisusu eya na viol eya na minduki eye na nzala eye na kozanga mai kozanga mbongo eye lisusu oyo eza suka na likama yango tokomi tuna eye kaka sikoyo mpona nini eye lisusu sikoyo ndenge nini matondo mingi kasi tokoba nano na sembolela bino bongo boyeba nano gravité ya maladie et puis kobenga bandeko na Kinshasa deja na mapango bato bazala deja prudent maladie oyo soki ezwi yo bolimbisi mingi ekose manifester dès que ekoti yo 2 jusqu'à 21 jours omoni ebandaka ndenge nini mosusu ebandaka mbala moko ebandi na hémorragie virale wana mosusu ekobanda yo lokola moto okomona lokola basymptôme lokola malaria mosusu okomona yango lokola ndenge tolobaka jaune ndenge esalaka emoni moto komi jaune okokanisa yango lokola
ozwi choléra esalaka mpe lokola choléra esalaka mpe lokola okomona na mwana okasa lokola bana eza kokima me oyebi moto akomaka miso jaune hepatite esalaka lokola hepatite ndenge esalaka bato jaune wana keba soki omoni ndenge wana ebola lokola esi ekoti na mboka kima mbango bosasure ke ezali ebola ou ebola te okoyoka lokola malaria kende parce que ebola ezali somo mingi bandeko na nga eza somo makasi maladi oyo eza kozwama na soi eza kozwama na masuba eza kozwama na kaka ekozwama na motoki ekozwama na changement ya bilamba tala nano maladi oyo eza kose transmettre aussi na nzela na sperme donc meme na bato bakoki kotraite bakoki mpe kozwa maladi oyo ezali mpasi mingi bandeko na ngai donc virus ya ebola ezali eloko ya kosakana na yango te ekoki nango kozwa n'importe quelle personne mwasi to mwana jeune ou moins âgé donc mais ezali na bato mosusu oyo bazosurvivre bamosusu bazokosurvivre te e mpo na nini ndenge wana meme bango moko bachercheur bayebi na bango te mpo na nini ndenge wana donc meme soki mpe ebembe moto akufaki na ebola en tout cas na ntango ya matanga bato mpe ebele bazalaka contamine bato ebele bazalaka contamine lisusu na ntango moto akufi mpo biso mpe tozalaka na ntango ya matanga barite wana esalamaka bakosimba bake kosukola ebembe bake kokata suki bake kokata manzaka bake kosala boye ekozwa lisusu bato ebele na motoki bato bakozwa maladi na sperme bato bakozwa maladi na masuba yo sikoyo omona na mapango ya Congo ezaka soki lopango moko eza na 7 porte 8 porte 10 porte ya balocataire twala obe moko toilette moko bato nyonso bakokende kuna bo maladi eza kozwama na masuba na kaka na njongo nani ekosuka boni na bato epuis ekoma na problème mai ezaka susu te na mboka wana bapo tala bapo etandami ya bana donc maladi oyo ekipaka te na bana babebe bakozwa bisanza mwana aza bebe aza kosanza voi oyo asanza okanisaka mwana asanzi olongoli biso mpe kobisanza balongolaka na maboko donc na mama akomi contamine ezali mpasi mingi maladi oyo eza eloko ya kosakana na yango te eza eloko moko ya kotelema makasi mais ebomaka mpenza de 50 à 90% ebomaka mais basusu bakufaka te mpo na nini bawana bazokufa te mpo na nini bamosusu bakufi en tout cas bango moko baspécialiste bayebi na bango te mpo na nini esalaka ndenge wana donc baoyo mpe bazali na bato mpe bakoki kozwa yango ezali lokola makako bato mpe bazali kocontamine bazozala mpe contamine na nzela ya banyama oyo donc bachasseur bakozala contamine na nzela na yango na contact ya sang ya nyama donc obomi makako na yo ndenge okopapa ye wana balataka bagante ndenge okopapa ye wana okozwa ebola na ndenge mpe okolia musuni na ye okoki mpe kozwa yango ndenge okolia makako wana awa na poto okoki soki ekweleli yo awa makako euti afrike makako euti kishasa batindeli nga yango mpenza na kotia yango na mosaka keba mikolo oyo keba nano na biloko ekouta afriki makako euti afrika oyo akolia yango na mosaka na kwanga okokwelela ebola awa ekozalela o likama donc esengeli kosala vraiment très très attention mikolo oyo tokokufa na lolenge nyonso ezali mawa mingi après maladi oyo ekozala transmis entre bato na bato ekouta na banyama kuna bapapi banyama na kati na nyama ye moko makaku na oyo alia yango oyo apapi ya kozwa yango oyo mpo osombi makako yango wana yo mpo ozwi yango après yo obandi kotransmettre yango bato na nzela na soi nakoka nde mawa parce que obwaki kaka soi be bato nyonso balekaka ezali mpasi mingi vraiment donc kasi bafièvre nango ezalaka vraiment hémorragique virale ekotuna sikoyo mpo na nini ezozala na hémorragie due na nini wana na virus wana oyo mpenza ezalaka nango difficile ya kodiagnostike bino moko boyebi ndenge esilisi bato na Sierra Leone tozalaki awa donc bongo sikoyo na kati ya RDC ekozala ndenge nini ezali mpenza mpasi mingi bateste ezali mpona kokende koyeba mpenza soki ozali na ebola ou bien ozali na yango te il faut okende kosala bateste sanguin comme bateste ya
babengaka yango test ya elisa kende okosala test okomona mpenza ke bakotala soki oza nango bi oza nango te me ndenge nalobi keba basymptôme nango esalaka lokola mpe moto oza na malaria ubi ozali na paludisme ubi ozali na choléra donc osala lokola moto moko boye ozoka lokola intoxication alimentaire donc kende mbango na l'hôpital obatala yo soki ozali na ebola ou ozali na yango te donc oh nzambe na ngai donc esengeli koyeba mpe ke soki ozalaki na contact na moto azalaki infecté na ebola na 3 semaines précédent ou bien soki aparticipaki na enterrement asimbaki moto akufaki na ebola 3 semaines précédent bachercheur japonais bango mpenza na bakala mingi te ndenge basalaki dépistage bango mpe bazosala mwa eloko mpona bolimbisi koluka mpenza kopesa moto réponse mbango soki ozali na ebola upa oleka mpenza na koyeba ndenge nalingi koloba na liboso donc soki okutanaki na moto azalaki infecté 3 semaines précédent ou bien soki moto aparticipaki na enterrement moko 3 semaines avant ekokendaki ozolela osimbisimbi ebembe ndenge biso tozalaka te ya kosimba ebembe oza kosimba ozokobongisa esuki okobongisa elongi okolela okosimbasimba donc yeba ete ozali déjà infecté na virus ya ebola donc voilà esalaka bajaunisse donc basymptôme nango ezalaka omoni bato ebele na mboka ya biso toyebaka te moto akomi jaune kaka boye bozomona ngo kaka ndenge nini ekoki kozala ebola donc epuis okomona moto akomi na badélire ndenge tolobaka kwa moto adoki moto asali lokola akrake moto azalaki bien moto mbala moko akomi kaka donc akoloba makambo moko eza na nzela te eza na nini te biso ezalaka bongo bozomona abeli liboma bakomi ne na balabala lobi omona moto akufi to bomemi ye na église kuna bademo esali bo ebola azosanza makila bandi kosumba makila bandi kobima makila bandi kosala boye donc esengeli tozalaka vraiment informé makasi ndenge nalobaki mokolo wana kozanga boyebi bato babaka eza liwa ya ndambo eza liwa ya ndambo te eza liwa soki oyoki lokola eloko ebimi bo ebola kende mpenza kotolo yango na bozindo oyeba mpenza eutaka wapi eyaki mpona nini esalaka boye précaution eza boni nasala nini donc tobenga bandeko na mboka to informe bango na mboka ya biso monika moto akomi na badélire boye balobi yo bademo akende kosimba kisi azali na kindoki azali na boye donc eloko ekenda kobeta ntina mutu ebeti moto eningisi yo banere ko ebola oyo eza maladi moko mabe mpenza epesaka meme baconfusion epesaka hémorragie sévère soki oyoki hémorragie sévère soki mondele abi hémorragie sévère blague te donc oye komema moto na kufa ndenge nalobaki liboso basusu babikaka te baoyo babikaka mpona ni te na lelo bango moko bato ya bacherchere bayebi ntina te baoyo babiki baoyo bakufi donc epuis ekokotisaka bato na koma moto soki ozwi ebola pa ebeti okokota na koma donc esalaka bafièvre moko na ndenge ya kosakana te donc nzambe bato oyo bazali na maladi wana bakoki kobika ndenge nalobi bamosusu bakoki kobika te donc voilà eza eloko moko ezali mpasi mingi kasi bato oyo baminganga batretaka bato baza na ebola tomonaka bango ndenge balataka okomona bango balataka bagant bablouse babote bamaske na balunette sikoyo tomituna bandeko ya biso na rdc wana mobimba lelo bango mpe bakopesa bango bagant babuti na bablouse oyo na bamaske na balunette mpona base protege na maladi wana point d'interrogation mais tomonaka baminganga mpe bazwaka yango sikoyo na banamboko ya biso baminganga oyo ya biso wana eske bazali mpe menu na baéquipement oyo ya protection adapté na maladi ya ebola lokola gant lokola bote lokola masque lokola lunette baza nango eza mituna tokomituna donc tokomona na bacorps médical kokozwa ebola tomonaki na Sierra Leone kuna bato mibale ya bamindele ndenge ebetaki bango me lombango pa ya bango gerezo ezalaki ya lombango bon toyebi te
bamelaki nini basalaki mpe boni mpona bango bakosala yango mpona RDC eyano ezali epai na yo. Toye sikoyo maladi yango euta wapi, badécouvre yango wapi? Nalobi balobi chauve-souris na makaku. Sikoyo badécouvre yango wapi? Nalobi na mingi na Afrique. Na Afrique nde bamona maladi wana badécouvre yango. Bongo na Afrique na mboka ni na mboko ya yo la République démocratique du Congo. Unashangala ukamwe ufunguli monoko. Bongo badécouvre yango kana 1976. Yango epai wapi tokozala na besoin ya bakulutu na baminganga tosembola penza likambo oyo na kati na bozido. Donc na kati ya mboko oyo ya yo nanga la République démocratique du Congo ex Zaire nde pai penza bamona eloko tobengi Ebola. Siko ndenge nini bato bakomituna na 1976 yango enikaka bato. Do ba maladie ebele bato babelaka komi lokola liboma, moto akoti koma mbalakata, moto abandi kosala ba hémorragie ya makasi, moto akomi jaune, moto akomi lokola oyo azali na choléra, ezalaki Ebola. O malaria moko ezwi ebeti ye kaka boye, moto awumeli te mbala moko akufi dejo, ezalaki Ebola. Donc biloko ebele esalama na kati ya mboko ya biso ba mort subite, ba hémorragie, ba maladie moko bato bamona yango étrange. Oyo nini ebomi mato. Nzoka ezalaki Ebola. Donc Ebola eza na 42 ans na mboko ya yo nanga la République démocratique du Congo ex Zaire. Donc tokosenga na bato na kala basembolela biso nano. Bayebaki yango to ezalaki boni. Badécouvaka pe ba symptômes oyo epai na bato to boni. Maladi mombeko kodokisa moto. Maladi mobeko kozwa moto na soye, ekozwa moto na bisanza, ekozwa moto na njongo, ekozwa moto na masuba, ekozwa moto na motoke, ekozwa moto na ebembe kufi. Ezali terrible. Soki pe okei na lieu wana pa bato bazalaki 3 semaines na mikolo elandani wana, okoki pe kozwa yango. Soki yo moko pe ozwaki Ebola mobiki nango, okoki su kozwa yango 7 semaines après. Okoki su kozwa yango, okoki su kozwa zu recontaminé. Parce que pas yo zalaki bato infectaki bango baza nango yo moko kozala susu infecté. Oyo ezali kama te. Tokotuna bato bavivaki na kala basembolola biso ezalaki boni. Donc na mboka pe lokola Côte d'Ivoire okomona yango, na mboka pe lokola Sierra Leone okomona yango, na mboka lokola Soudan pe okomona yango. Mais na mboka ya biso Congo na 2014 épidémie wana na banda bolimbisi na yana na 1976 yango. Na 1976 balobi Ebola oyo ebomaki 431 personnes. Est-ce que ezalaki 431 personnes? Est-ce que bakokaki penza kokota kosala évaluation ya bato nyonso bakufi bizarrement lokola neti na malaria, lokola na choléra, lokola moto akomi lokola jaune, lokola moto akomi lokola mwa moto eningani, tout ça moto akoti koma asali bo. Est-ce que bato bakokaki penza pe ko évaluer yango sur toute l'étendue ya RDC pour ba confirmer que ezalaki 431 personnes bakufaki na 1976 na Ebola. Ezali motuna eyano ezali epai na yo. Soko lingi tosembola okoti na radio tokosembola na www.radiosanseffet.com okoya penza tokosembola yango. Donc et puis eye lisusu na 2014 oyo penza épidémie ekomaki plus grave. Bon na 1976 quand même il faut dire que mboka na biso ba condition ezalaki ndenge eza lelo te. Okokamata 1976 ya Congo ya Zaire okoya kokanisa yango na 2014 oya ba dungulu miso bakotelaki biso. Donc ozomona ke na 2014 ekomaki encore plus grave parce que ba condition sanitaire likama, ba condition ya ba vie ya bato eza likama. Na 2014 okomona na statistique balobaki ke 2000 personnes bazalaki vraiment bazalaki tué na maladie oyo na 7 mois. Okomona makambo mais balobi 2000. Est-ce que ezalaki 2000? eyano eza epa na yo. Matondo mingi, merci mingi na ndenge bino so bokolanda biso na likambo tokoloba Ebola na kati na mboko ya biso la République démocratique du Congo. Okomona musicien moko ami bengaki penza Ebola. Ami bengaki Ebola, nzoka nde Ebola ezali maladie moko ya mawa. Ezali eloko ya pasi soki ekoti na mboka eza lokola kaka monduki oyo ya ba Rwandais. Ezaka lokola monduki ya ba Rwandais. Mais likambo yango ya ba maladie oyo
ekomonanaka na RDC oyo tokamwaka yango toyokaka mpe sida oyo emonanaka na RDC. Ebola lisusu na 1976 obe RDC, yango RDC yango ezalaka ndenge nini? Eza makambo tokosemba. Tokomona mpe bana bukabuka ebele ezalaki kaka na RDC, ebi bukabuka te bana bazalaka makulu kukulukuku, okomona kaka o ezalaki na RDC. Yango RDC yango ya biso oyo RDC oyo eza mpenza likambo Matundu mingi, merci ebongo basango yango na kati na RDC ya makambo ya epidemie. Tokende yango na mwa lombango po ete tokomi malembe toyeba mpenza na kokende kosisa émission ya biso ya mokolo ya lelo. Donc na kati oyo ya bango babetisi ete balobi mpenza 21 personnes 21 cas, donc 21 personnes oyo bapesi mpenza basigne ya hémorragie bazalaki notifié depuis le 3 mai dernier. Donc na mai na mwa oka tozali donc 17 esi bakufi. Ndenge nayebisaki bino eza maladie moko ebomaka de 54 à 90% ebomaka, et puis emanifestaka na 2 à 21 jours. Donc déjà soki ekoti na nzoto na yo lelo lobi déjà ebandi yo bioma yango esakanaka te. Ezwi 21 cas, ezwi 21 personnes, mais 17 déjà bakufi na Ipenge na zone ya santé ya Bikoro na Équateur. Donc na mboka ngo ndenge bapanza biso bamboka ekoma biso likama. Donc na Équateur kuna na Bikoro bato penza pasi bato penza basi na kukufa mawa mingi. Le 8 mai, ministre ya santé apesaki communiqué yango. Et bongo selon ba document ya équipe ya ministère appuyé ya Organisation mondiale ya santé OMS en sigle na ba Médecins sans frontières MSF en sigle ba kendaki kuna na Bikoro depuis le samedi 5 mai dernier euti koleka. Bamonaki bongo 5 cas oyo ezalaki actif, bongo bato mibale bazalaki hospitalisé na hôpital général ya Bikoro et 3 misusu bazalaki na centre ya santé ya Nkonko na Impenge. 5 échantillons ezalaki prélevé na baka suspect oyo ezalaki penza batindaki yango basala analyse na Institut National de Recherche Biologique NRB en sigle na Kinshasa. Le lendemain nango 2 cas na makamango ezalaki penza relevé que oui bazali na virus ya Ebola. Donc ministre ya santé a yebi penda na kondima ete la République démocratique du Congo ezali penza kosala face 9e fois na épidémie ya virus ya Ebola. Donc a assuré bato na kati ya mboka ete donc pays ezali na ba ressources humaines ou ezali bien formé na matière wana. Donc ministère ya santé aye ko prendre ba disposition nyonso utile pona ko telemela penza puis efficacement nouvelle épidémie oyo lisusu ko frapper na kati ya mboka na biso RDC na territoire oyo ezwami wana Impenge na Bikoro et tout na kati na RDC. Donc voilà makambo apesaki na kati ya communiqué balobi équipe na bango ekozala eza toujours équipe na bango eza toujours en mesure ya kosala makambo rapidement et puis ya ko maîtriser épidémie oyo ya Ebola. Donc wana eza biloko bakomi ezali mawa mingi. Donc na 2017 ezalaki pe lisusu épidémie ya Ebola ezalaki oyo esalaki na d'une manière officiellement comme ça esalaki 4 morts. Et donc boyebe ete ndenge tolobi Ebola ezali virus oyo ezalaki découvert na mboka na yo nanga na 1976 na kati na
forêt équatoriale nde epai oyo Ebola ezalaki découvert. Donc toka moite soki tomoni ke Ebola ebeti susu na Équateur parce que omoni ezali epai wapi bayebaki penza na ko découvert que maladie ya Ebola. Matondo mingi bandeko bonso bolandi biso na likambo oyo ya Ebola. Ebola yango ekosuka na Équateur, Ebola ekokota na Kasai, Ebola ekokota na Kinshasa, Ebola ekokota na Mbandaka, Ebola ekokota na Kisangani, Ebola eko se répandre sur toute l'étendue ya République démocratique du Congo. Eza mituna tozali ko mituna. Ezali déjà to baza koyeba te, ezali mituna oyo penza tozali ko mituna pona nini kaka na RDC Ebola emonanaki. Pona bato bakolia bato bonko balie makaku kuna na kati na Équateur kuna na bikoro nde maladie oyo ebeti bango lisusu bapekisa kolia ba makaku baliaki chauve-souris ebembe ezalaki deja ya moto ezalaki affecté bongo bango bazalaki na esika wana basimbaki ebembe wana. Mituna ezali mwa ebele ba réponse ezali par rapport déjà ya mwa résumé oyo napesi yo mwa ozwa ide ya maladi oyo euta wapi eyaka ndenge nini mpe ndenge nini babundanaka nango. Kobundana nango nde mpenza ezali mpasi mingi. Maladi oyo eboma etala te. Donc na 1976 soki bato bakufaki mingi te lokola moto akota na mboka ya biso tobengi na kombo na Hippolyte Kanambe bacondition nyonso ekoma obe pasi donc ezali eloko moko eza pasi kasi na mboka ya biso tozali kaka na Ebola te oyo ekoteli biso toza na bamaladi ebele oyo eza koboma eza koboma nzala eza koboma nzala bongo soki moto avandi azali na nzala eleki ekoti eti na mwa lépinière ata bopekisa bato baboma makaku te balia susu makaku te moto akokotaki azwi makaku abomi alie bongo tokotuna mpe bamakaku yango ya biso ndenge nini bakoma na baebola yango to mituna nano makaku bongo avant 1976 yango bon badécouvrir. Cela veut dire Ebola ezalaka nango déjà kala ezalaka koboma bato yango tokoloba toza na besoin ya bankolo. Pour ceux qui ont découvert en 1976, cela ne veut pas dire que existaki kaka en 1976. Donc tout le bête depuis Congo ezala tozalaka na maladie Ebola. Donc bato ba ko mona ba symptômes moko bato ba ko sala ba hémorragie virale, bato ba ko zwa mwa ba délire, bato ba ko kota ba coma, bato ba ko kozwaka ba maladie ya kilikili ndenge wana bato ba ko yeba te ezali loko nini. Nde na 1976 baye ko découvrir que non ezali Ebola oyo tokomona yango na chauve-souris pe na chimpanzé na makaku to boni wana ezali ba mituna tozali ko mituna to ezali maladie ebandi na 1976 maladie ekoko banda pe na 1976 et puis ba découvrir na 1976 tout comme maladie ekozala ebanda kala mais baye ko découvrir nde na 1976 wana eza ba mituna tozali ko mituna. Bon ndenge ni esalaka que esali depuis 2014 bato baye soko zongo na 2017 bato baye ko zongo so na 2018 est-ce que ezalaka nango te en permanence bato babelaka ngo ka babelaka ngo mais bato nde bayebaka te batiaka kate to ezali boni ezali ba mituna ebele oyo tozali ko mituna. Moto akomona oyo akufaki na malaria akomaki kosanza makila akomaki kosumba makila akomaki kobimisa makila oyo makila ebimaki ye na zolo oyo akomaki jaune oyo esali bo ezalaki Ebola te point d'interrogation. Donc ezali pasi mingi na mboko ya biso deja okomona nzala ye koboma bato nzala mai kutu eza te mai ya komele eza te na RDC bato bakosouffrir courant ezalaka susu te misala ezalaka te bato moko boye bakonyonga peuple yango oyo balobi baresultat ya bato ekokita na laboratoire na Kinshasa. Na Kinshasa tozalaka na balaboratoire nzoka bongo bato na kati ya Kinshasa yango la capitale bakokufa Ebola oyo bato bakokufa kaka ebele parce que solo mboka ekoma nano solo yango koyo kozwa na solo moto soki ayoki solo akanga te solo ya fulu solo ya njongo moto akobwa kobe soi ntango moto abwaki soi azali na Ebola oyo akoya konyata yango ato nyati yango te mpo oza makulungulu na mboka ya biso la gome moto elatamaka mingi soko moto atambwi na la gome lipapa zelo ekozali na lipapa te atolati no la gome te atolati lipapa ni si zelo ekokota yo kaka te atolati kutu awa na mboko ya poto epai ndenge tolobaka goudron to prince ndenge biso tolobaka prince
goudron ndenge ezalaka partout goudron. Mais ntango mosusu okomona mpe na kidiba mwa libanga mwa zelo ekoti yo bongo kaka na Congo epai goudron ezalaka te oyo obengaka prince epai prince ezalaka te ata olati chaussure si ekokota yo kaka zelo wana. Donc okomona koloba teke ngai naza bien biso naza épargné na yango ezali kaka obe na Équateur te ezali eloko oyo esengeli tofungolela yango miso mavrondo toluka mpenza toyeba ezali kaka na Équateur to esi epalangani emwangani mpenza Kisasa Congo mobimba ba Congo Équateur ekisangani mpe bisika banso emwangani ndenge wana eza pasi mingi na motema. Mokomona bakoloba bazali na ministre moko ya santé asalaka nini asalaka nini eza mawa bana boni bazali nango okomona kaka mwana komi jaune mama akokanisa o soki nini okomona mwana kufika na mingi te mama akufi koko mama na bango afa kufa akomaki mutu lokola esala ezosala badelire ifo ezala kaka makambo ya chori ali bakomokende na église boye na boye na boye nzoka moto azali na maladi na église epai bokendaki na ye akoti jeune retraite akosala njongo wana akosala nyonso wana église mobimba ebebi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Donc radio sans effet radio ya balongi bozala obe wana bolandaka biso ekosala biso bien. C'était Maman Lumière dans Écho de la RDC. Contactez-nous soit par Skype, radio sans effet Mwangaza Congo, soit par téléphone 001 ndenge omoni numéro